lokola ba récit yo te ba esko na ba propos ya tonton Mundir ba pour que ba lobake tonton Mou na bimaka na madame Belleville vraiment d'après l'analyse na miko ça là et ça ka même batouana bango ba lobaka madame Belleville aza lesbienne comment se fait-il lesbienne bon pesi sous mobali voilà bon tout anniversaire à papa cadeau papa pesa wapi ya papa na otocha musika mais bolobi azaka lesbienne mais beaucoup ya ba affirmation ma bo ya olobake tonton Mundir ba nde mutabimaka na madame Belleville vraiment omoni ngata on a lobaki ke côté kuna baza batalokuta beaucoup plus basalaka bato ba promotion lokuta ba promotion mabe il y a d'autres personnes bakantenga na kosi voilà ozomona po na ngambu ya SB baza na makambo ya vérité te bango tout bayaka na makambo lokuta eza siko eza eloko eza na mosisa e bandi na mama ezokita tina bana eza héréditaire voilà ozomona comment kotala nswa boye kota madame Belleville ata posango tonton Muna mobali mabeta bogare des fois te ozomona voilà mais kotala boye vraiment obi ata ye moto nga vanda oki makambo nga vandi mabi vraiment c'est sans de je ne sais pas ata bango na classe nini Miss Lolo maso Mundir ba tele Miss Lolo nte Miss Lolo boya Mundir ba oh Miss Lolo sana désir déjà ni bino ngondo batabanzembo boye bogwe bato banzembo banzembo azokota studio yo to bino komika bato banzembo na yebisa yo mutakosa ye baokito kale so baokoso nga za descendre kini kester baokeno na chambre désir ngengen désir ya makambo désir ya bolingo tikita tia mais bakito pe couper toujours quand on comédie le quoi yo dans la carrière à Mamuteke ozomona bino bozoya ko ridiculiser ko si sa personnalité à mutu Miss Lolo ma yo za na valeur à Belleville yo senga Belleville otola Belleville o vanda na kiti moto bi Belleville la patrona na moni vraiment que linganga eloko sali na zui yango vraiment mukoni Belleville ba ko vanda kiti Miss Lolo eloko yo oza le lokote tala mutu ata quartier awa ataka debono mapamba koma kate on loba na oti oh ata ko to entraîner ba mo ya Petro Congo Miss Lolo koma kate ibonga bimande ni yaya yo oso mi mwande Miss Lolo mizingaka mizilma kosati piau akolinga ta difula elonge komi ye muke awa ata ba mizima batika ata mazolo mwa nini mais ya ko bomba katina miso o muta bimaka te muta bongo mundi ba vrai Joe voilà ozomona na ba carrière mibali na bango bazwa batemisa mobali na leki Mundir ba siko ba sepela te ba mona Mundir ba na stratégie kota madame Belleville voilà ozomona ba Mundir baba ye bakatisi mwa makambo ebele mwa matolo mosusu esili ok pa madame Belleville ebike te na ke pa mama na oke na transport na nga na ozonga na transport na nga Mundir ba ye atala bi te mwa moso pa salisi biso mingi aide biso mingi te foto luka to sa pe mwa stratégie mo boy to sangisa pe ba mbo to somba cadeau to pesa mama wana Mundir ba ozomona ya d'autres personnes ba otala ke ba otala mwa mobalo so za kota mwana mwasi wana mo so na sa makamba munene foto luka to sala mwa bakabal moko mabe ba campagne moko mabe contre Mundir ba décourager Kima mais le kuta na bino Mundir bazaka na madame Belleville eza na ba propos na bino tende Mundir ba koza musika madame Belleville ozomona parce que Mundir ba osala makambo ezomonana les communicateurs qui vivent mieux yaya bon sepela na ete yebisanga elatela Mundir ba wana vraiment zuma sala ta bongo oyebisanga tina tosola pembe tosola mo ya solo nde Mundir ba malataka yebisanga mobali ni na Miss Lolo akolata kitoko bongo na pesi président biso Johnny Nchaka la mbote
Papa Johnny Sakala yo lukani na makambo yo. Tena pese mbote po. Pese mbote ndenge ni video makambo na ekutu ata solo kuti ya kuzala mwanda bidha. Na pesi president Johnny Sakala mbote. Na pesi Eric Kenzo mbote. Ba ye kulukani ni awa. Oh. Président na grand frère, na pesi maso Brimbo mbote. Ba ye kulukani. Na pesi MC mbote kasi. Na pesi tadinga la pa mbote, na pesi pa mika mbote. Au moins on est logique. La pesi bango mbote. Voilà. So oyo lingo sa polémique na Mundirba. Tala ligne. Est-ce que tu as rétroviseur à vie na yo? Yo botina chaya botamba la mwana yo. Au fin na motu oyo ki vimie. On nous connaît na ba campagne moko mabe pona kombo ya motu. Osomona, est-ce que tu as des rétroviseurs à vie? Miss Lolo, na vie na yo ya yanga na tambola na yo na yebi yo. Miss Lolo za mobali ya malonga te. Oko ozo ata $10 nga pamba pesa azate. Mutu ba okay no pona na tembo. Yango mona isa bango mosa mga puiti te. Yo mona pas ba gini na ba. Oh, ya to sala chaîne moko. To sala chaîne moko to tourner. Muto ya lule mise na biso ate bo free bango bloko omela ba pie ba pesi me bloko omela bo système c'est pour bo kende yo tourner kit na jika ba to fara ba sakana le kwa tembo ga o ya non no bango ba mata kwiti yango mo na saka bango ngabi moko na bisenga bo moni likola kwiti pala koti na wese poso daki na temps normal bo pala koti na wese te ya ba mo sa bongi na kwiti te. Voilà. Misulo bakangai na parquet. Si la Zara pas bimisaye. Asalani. Tendresse afuka misaye, ça vidéo, c'est un pardon. Si vous n'avez pas longtemps, au moins les moutons à sans manière, à sans réflexion, à Oyaka na makamba lokuta pour la. Baza makamba solo te tonton Riz. Voilà. Baza makamba solo te. Bango ba ke mundi ba abimana na madame Belleville. Est-ce que batali rétroviseur il y avait Silas? Papa qui ça nga makambo yo. Il y avait Silas no bolé là na foga. Non no bana, est-ce que batali rétroviseur il y avait Silas? Batalité. Tout est Rolanda émission ya mtu utanga comme tout à l'heure à Zuma. Abi madame Belleville mutabo ma théâtre. Akosi. Mutabo mi théâtre mutali boso za sila. Ozomona. Yo yebisanga esika ni madame Belleville avanda baka mundirba. Yebisanga esika ni madame Belleville avandi akumisi ngai bianka yo kakate ata bo pekise bianka soka ye boko sila. Yebisanga. Yebisanga na famille boto so mona tadinga la ba vandi to gérer comme betox. To preso migra maludi to teka avandi afinga prese lombe mais batasila bafinga prese lombe batasila bafinga papa masumu bafinga papa cartouche masasi batasila ebisanga na famille boto so mona mutina vai na kiti afingi batwana oso mona famille boto bavandi bafingi maamilo mais batasila bafinga milo bafinga top wana. So yebisa mutu nino aboma théâtre. Po bango bakipa te taka mama menga banga bite. Mwana nga Belleville tikara ke tourner kuna po ba finganga. Yo so mwana famille boto bavandi ba finga ba menga. Poise lombe kutu mutu abimisa sila babanga ete tendance abenga poise lombe. Yo elombe sukari yo zoba, maître avocat. So yebisa nga mutu aboma théâtre nani? Ata ba mama ya biso bana poto ba mama biso ba mengo ba mama bele ba mama linga ba mama bipendo ba bi muta bomi théâtre za sila. Voilà. Si la vaina qui tu peux remercier nani ya gola. Mona moso zo finga président lombe papa na yo. Yongo tika pe président lomba boya na ye. Voilà. Pa vande abi awa na ndako eko simba te nga azala ayo komi na Z. Voilà. Mais tout est comme on récemment awa papa Serge a tourné qui na ba tourner ku tableau moko ina na Zumango.
kotikala jamais trahir madame Ben. Il faut comprendre, Moutou a laissé Rabana Foufela en poso, en raisonnement. Yo quand ici Moutou a semblé la monnaie dollar qu'on réserve le quoi Zuma. En réserve le quoi Zuma. Pour Zuma n'enga zabo dans la réflexion. Tout le temps la mkana tongo, et puis déjà fait la brosser dans turbo. 1500. Il faut que somba poso pas DJ Dendo na kwa kapela wana. Il y a 1500. Na son fufu de là da malamba madame malamba ki muto ke lia fufu là nda kwa Jericho beto. Tu quand na muto zuma oyebani. Suko papa Serge Joana talisi e ka bingande na zabo naza na niveau na yo te donc na mono kaka nzete moko etelemi liboso na nga. Non ça na ranki na zuma elle pèse même pas, il pèse même pas plutôt. Donc, à calculer, était à Monica qui est un petit frère moro boyara to jouer ba jouer. Zuma, ba benga na papa Serge na scène. Pour yo za na Zuma yem sabi so o tourna nini. Yo tourna nini. Yo pas tenu de défendre comme zombie. Oui, qui t'a Loko Zuma sala yango wana. Voilà. Parce biso Zuma na classique Zuma joua nini. Tote ba bobo manoka wana mabobo o jouer Zuma jouer wapi. Voilà. Bon ba benga na Gino. Papa passer à patron. Batiki Zuma na plateau na scène. Zuma lo kuta Zuma balana ko traiter ba loto eza mu Congo na yo. Ozomona banana no komi traiter na nzoto no makasa po na plateau fingi Gino. Pourquoi bato bazaka proche madame Bellevue bango bazana monopole au manquer bango. Biso soki to répondre maman na mukolo par rapport à côté na jeune biso. Voilà. Abaluka na biso na potopoto biso beto balusa na potopoto. Voilà. Siko yebisa biso pa maman na mukolo mutu nini na yaya na mususu na olo baka bali wana. Nangalo bali. Nangalo bali. Ozomona apa yaya na mosa lo baka bali wana. Na mama na mukolo bango mibale wana. Et pas na bango kuna yebisa biso to simba nani. Voilà. Mais maman manka mutu nyoso. Est-ce que tendresse ça la valeur ya maman top? Voilà. Mais tendresse finga maman top. Zuma finga président nommé. Zuma finga papa Masumu. Voilà. Est-ce que Zuma azana va Zuma no point lié faut mo sakata suki. Oh non, le bonne chose vrai. Voilà. Zuma pas lié mo sa Zuma fa kata suki. Voilà. Zuma ona na sala mo sine manzanza bo. Na kwa nyanga na kimbangu. Oyo finga moto abimaka na ndako split. Oyo olungo se mesurer na moto oyo akotaka na nini. Zuma na fikini na 3 pinés ngane na to na 3 pinés. Moyo finga moto akota na ketchine a démarrer moto kana kanvoi kei. Moto aloba français, ba sanga tabeni yo Zuma sasa na français. Molingo finga mutabong o se mesurer o tia o mi comme sa adversaire ya Gino. Matuba yeba ke mutabo mi théâtre c'est si là. Voilà. Si la mutabo mi théâtre. Voilà. Pour ba manquement le continue à théâtre. Yebisanga mutu na famille bota finga poser lombe. Azate pas otika ozalate. Mais tout le monde n'est pas bazuma, bazua monopole yo finga bat. Est-ce que mon tout le monde a Zuma za na monopole, aza utile na société Zuma? Non vraiment nani bataille ministre a atala bité nazo pêche bato moi ba rôle moi ba nini. Est-ce que on doit sûr vraiment que Zuma va comme maintenir ba ko pesa e ba pesa so ngaba pesa na SB nga jouer. Peut-être qu'on a besoin la film oyo koya peut-être batala Simeon kuto lobi bovie sina sa pesi Simeon ba tableau yango moni toni de défendre avant atala bo abi Jara Mutubo il faut na jouer c'est ka robot. Madame Bellevue atala bani abi mais Jara Mutubo bien gavé on a botika to cheka eta garde bon asimbi di Congo tie boye bota le nyamudango biza marbonio on a lobi mabe ya au moniteur la madame Bellevue mutu a peki ça mon elongio pour madame Bellevue to ata ba nini ba facer
ba façade ba façade mususu ozomona na olata melongi mususu mais so toya te po totala mwa sa bato alingi na ba biloko te beaucoup plus prière mais ce que totala omoni silence na biso na maîtrise na biso bato mususu mama mususu ba yuma mama mususu ba ngoto bobo te ta ba yuma te ta ba ngoto bobo te zuma yo eboloba te oh zuma ye moko conseil sa zuma ye moko mezo reprocher abike te mutabo mutu yo kasi ba sepela madame Belleville ba sepela te bon madame Belleville mabino makino eza te bango fo bina ba sondama mabina soni devant ba parents nde ba moni bongo bien siko mutabo mi théâtre ma solo solo makase ya sila ta ba danse aussi la zo bina apesi sima ngo peza te matie boy ovandi pe na papa ozomona ndasi asondama après olobi ke te mama na ye bojouer non mama na moto abomi théâtre yo motu moko oza na rankine na bato nyonso ya théâtre wi tondimi péchanga aza mabe dina aza mabe Belleville aza mabe mato piso aza mabe gesha aza mabe décor aza mabe dakosa aza mabe poesa loma mabe papa masumu aza mabe yo mutu moko oza na rankine plus de 15 à 20 personnes yo nde mutu malamu bo mutu abongo yo babomi yango omoni bakabali na bango baosala na bamonese bango nyonso baozalaka bongo monese na tournage opesaka bato 5000 francs okangisi mutu na liboko ope mutu 5000 francs opesi mutu 1 litre ya gene otumba ngai stoma tosani ozomona bakosepela madame Belleville te parce que madame Belleville a valorisé théâtre. Madame Belleville a reconnaître que non, mutu a oucho ça la tête, a lobé sommet suyer. Il faut la miliki. Il faut aller, il faut aller à la place à bien, il faut à vivre bien. Bon, c'est pénalité parce que madame Belleville a longo le théâtre na ghetto. Voilà. Lelo vesila sa zi gouille on peut ça bato $100 na tournant ces gars madame Belleville. Ya bano sala ngote. Bato belo na boya tournage ne ba préférer ka ya bela. Voilà. Ozomona alo fonga mate alo fonga ti lo ba fonga makate ya lula longa poani oya bebisela ya lula bato nini be mona ngai biteke oya lula da sa longa ba remplacer ya lula moto musa ko bokoma da filmet bo mona te ya lula ya yema ko ma ba filmer nete ya bokoma ye oya bokoma te mutakoma ya yango to senga producteur fazala bakotisi mama Belleville bakotisi na ye maasila na chambre babotoli bango ba téléphone bakangi porte bokoma sikoyo poso batiki ba téléphone ya poso batiki bango na ba téléphone vesila aza mayele mabe akobenga lule ça scénario mamba maboka na téléphone oui elle est capable de faire ça na loba na yo asa capable de ça ngo lule bete loko mombo ya mbangu bwakelanga bakangi bango basaki batiki bango unique maka na papier na nini na support batiki bango bakoti bango na chambre bape bango kaka ata 1h du temps ata 1h30 voilà parce que total la dictée total écriture ya Miss Lolo posaka na mutu ayebo komate la bango na linga na comprendre moi place wana mais ça batindaka bango ta la vie silence nenga za ko adorer bango na bango et puis baye bango mona bango ta la vie silence nenga za ko buaka bango oh oko comprendre que bato batindaka bango voilà yo mo ko fana to o vandi pe comprendre mo ta lobité bato batindaka bango si réellement si la mona ngo mabe mais si la ça le bango tout ça va ironie te tout ça va semblant te lelo madame Belleville asala bango nini comment moko vana kit ko sala ba campagne na mabe contre mutu o aza innocente o ayebi ate loko te mais bino bozo vana toujours ko calculer ko tuer ye asala nini le théâtre et continue à avoir polémique le théâtre baby yo mutu moko za na rangi plus de 20 personnes yo za muta malamu yo et puis bon vendre na kit boya ko luka cadeau à papa zate bongo vie silasi mungusu na wana
Je l'ai silence voilà. Oh. Ya batika bato bavandaka na oloba na yo Aris. Batika bato vanda omoni to vandaka boye. Babiba na foko yo kaka. Omona biso ta bato mo boye te to ko ba no vanda talanga na sonaki na baika mikolo aza mama sila. Na to ko vanda na nini te neti nga na ko ya na ngate ke na loba o vesila se makolo soso na ngo na TV. Eke simba te. O vesila se libu mukodo na ngo na TV. Mais ah oui bon zo lo bila go. Te na ngo na TV te na talisa bato ke na ko ya na ngo na TV te. Oh, le bilan on va dire Gassi. Ah non, on a plateau. Na plateau na TV ba wala ndabi. Na TVT na plateau. Na TVT. Te ba tuana na TVT. Ya ko sko na tale si ba tu ke valeur mama sila. Ngana ko yo vana tena takiti na ba na TV ke pesi la si azali bu mukodo. Oh, bo bila mo na ko yo na TVT. Ok, na badi na on nyata na bidi bine male male meto ki male. Ya lo yo sala. Na ko yo na TVT ya. Mais bango ba yo finga madame ko poussier. Heureux de vous savoir nombreux, des fois poste téléviseur, des fois tablette, des fois ordinateur, des fois téléphone, Rolanda. Émission de succès des stars, oui comme mamananga moko tonton Harry Saba, il y a mon a 1000 raisons que c'est que awande et dans la adresse voilà les pour nabino. En tout cas ceux qui n'ont au s'abonner, plutôt on s'abonner, que vous santé. Cloche de notification pour on démonter ça là que beaucoup attaqué bah élément et surtout to kotsaka na chaîne na biso. Voilà, un grand merci à Deo Oazana sur la caméra yemtazo réaliser émission kitoko bo et koko melabino na banda kuna bino. Et là je dis un grand merci à tonton Yamsi Yambe qui nous suit depuis quelque part et tonton Mundir ba tonton Nyo surtout à famille Libot. En tout cas ba clin spécial na bino na bi que bosa toujours wana pour na Rolanda émission na bino succès des stars. Voilà, un grand merci aussi na bino Nyo surtout ba la biso Nyo surtout na bi que boza vraiment ebelé na moment où ya Rolanda biso. En tout cas bobenga bato o Nyo surtout baza libanda ba kota boyebi ça OK toza bongo na Bianca Zanga. Donc babi aye wala po aluka a régler mais azongi sabatu na nzela bato ba lo ba n'importe quoi yango toza to préférer que to yamba Bianca Zanga le pour que to meka ko beta na ba masolo concernant l'actualité. Voilà, elle est juste à côté de moi qui je dis bonjour Bianca. Ah bonjour tonton Harris. Bonne santé. Oui, santé par la grâce ça va. Bien oui nous aurons mono on a dit film calme. Oh. Et tout, mais voilà. Film calme, hein? Oui, na fait kimia. Oh. Ah pardon. Tonton Harris. Obo manga fort. Oh. C'est que obeta ye mo pe mère. Obeta ye ataye mo pe mère betanga le loko wana. Abi si Pamela abi elongi Bianca na makamba lobaka. Elongi moko boye na bité elongi ngo eza ndenge ni. Ya ba santu Voilà, ya ba santu. Ah ya nga pexanga mama bordi ko. Voilà, Bianca Zanga, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Des dogs. Film où ils ça makambo nango. Vraiment. Film na biso en tout cas vraiment na rosenga na d'abord na ba mélomane nyonso na ba bato balinga na ye moko Poutine de l'écriture. Au balingaka VIP international maman Mokondi la reine mère. En tout cas beaucoup na Bel-Art télévision, beaucoup consommer vraiment les chembois. Donc en anglais balobi des docs. Yango wana vraiment izawana to consommer 4 épisodes na biso to yebité.
papa Serge c'est la guéche aux prières tu habite papa Serge pasteur ya mame to ndenge nini ya yo raté prière wana mais quand on a bela rotalati voilà quand on a bela avant la 5e épisode zonga na premier épisode na 4e épisode de comprendre film voilà ozomona to moni pe kuna pe wana mame étoile pe na papa na biso JR ndenge ezokendela en tout cas ba papa na biso na ndako faut bozaka ba responsable voilà ozomona yango moni ba couple belé ezokoma ezokota na ba mésattente po mibali bazoyeba kozwa baso ya basi na bango te ntango otika mwasi nosala te mpo mwasi nakende otriche mwasi nasala nini mpo okopanza mwasi sango na famille na yo nzoka yo moko nde oza irresponsable voilà ozomona en tout cas boto consommer film 5e épisode na biso ya dedo ke ekota lelo mais yo otala film te ata yo moko quand tu as la film maintenant promotion ni oyo c'est la belle vie c'est la belle vie le côté quand ko ya ba commentaire na biso ko koma ba n'importe quoi to boy biso to vendeli promotion voilà so yo lingo soutenir belle vie yaka na promotion ya film na biso partager film na biso to consommer film na biso et ça biso vraiment bien voilà et ça la biso très bien Bianca Zanga Bianca bauta ko salilo ba kabal moko ba benga ba nini ba campagne ya mabe na batu ya ngambo mususu wana lelo tomoni elongwe tour na yo ekoma koma tour ya tonton Tadi et pardon tonton Mundirba nasi olanda ba propos ya Miss Lolo lokola ba récit yo te ba esko na ba propos ya tonton Mundirba pour que balobake tonton Mouna bimakana madame Belleville. Vraiment. D'après l'analyse na migo sala, et ça ka même batouana. Bango balobaka madame Belleville aza lesbienne. Comment se fait-il lesbienne? Bon pesi sous mobali. Mobali voilà. Bon tout anniversaire à papa cadeau papa zawa. Cadeau papa pesa wapi. Ya papa na otocha musika mais bolobia za lesbienne mais beaucoup ya ba affirmation ma bo ya olobake. Tonton Mundirba, madame Belleville. Vraiment. Omoni ngata on a lobaki ke côté kuna baza batalokuta beaucoup plus basala rabat ba promotion lokuta ba promotion mabe il y a d'autres personnes ba kantenga na kosi. Voilà. Ozomona. O na ngambu ya SB baza na ngambu ya vérité te. Bango tout bayaka na makambo lokuta eza siko eza eloko eza na mosisa e bandi na mama ezokita tina bana eza héréditaire voilà ozomona comment kotala nsuobo ekota madame Belleville ata posango tonton Mouna mobali mabeta bogare des fois te ozomona voilà mais kotala boye vraiment obi ata ye moto ngavanda oki makambo ngavandi mabi vraiment c'est sans de je ne sais pas ata bango na classe nini Miss Lolo maso Mundirba tele Miss Lolo nte Miss Lolo boya Mundirba omega te o Miss Lolo sana désir déjà ni bino ngondo batabanzembo boye Bogwe bato banzembo no nzembo azokota studio yo to bino komika bato banzembo na yebisa yo muta kosa ye baokito kale so baokoso nga aza descendant kini kester baokende na chambre désir ngengen désir ya makambo désir ya bolingo tikita tia me bakito pe couper nzoka ndeka comédie lokwa yo wana nani ngwa suko yo vandi na orchestre ovandi loka madame lokwa Linda kaka olabeta drum Linda suko danser za obina wana nani ndo ozomona ngai so naza lokola yo Miss Lolo vraiment na yebiso il faut silama ta la carrière à Mamuteke ta la carrière à Mamuteke ozomona bino bozoya ko ridiculiser ko si sa personnalité à mutu Miss Lolo ma yo za na valeur à Belleville yo senga Belleville otola Belleville oya ovanda na kiti moto bi Belleville la patrona na moni vraiment que linganga eloko sali na zui yango vraiment mukoni Belleville pa ko na kiti Miss Lolo eloko yo oza le loko te tala mutu ata quartier awa ataka debono mapamba komaka te onoloba na oti ata kuta entraîne bango ya Petro Congo Miss Lolo komaka te ebonga bima ndenge nini
yaya yo osomi mwana misula mizingaka misilma kosati piau akolinga ata difula elongi ekomi ye moke awa ata bamizima batika ata mwa zolo mwa nini me ye akobombaka ntina miso moto abimaka te moto abongo mondi bavrai jo ozomona na bakarriere ya mibali na bango bazwa batemisa mobali nini aleki mondirba soko baosepela te baomona mondir baye na stratégie kota madame Belleville ozomona bamundir babaye bakatisi mwa makambo ebele mwa bamatolo mosusu esili okepa madame Belleville oyebike te nakepa mama naoke na transport na nga naozonga na transport na nga mundir baye atala bi te mwa moso mpe asalisi biso mingi aide biso mingi te fo toluka tosala mpe mwa stratégie mo boye tosangisa mpe bambo tosomba kado topesa mama wana mundir ba ozomona ya d'autres personnes baotalake baotala mwa mobali oso aza kota mwana mwasi wana mwa mwasi wana osala makambo ya monene fo toluka tosala mwa bakabale moko mabe bakampagne moko mabe contre mundir badécourage akima me lokuta na bino mundir bazaka na madame Belleville eza na bapropos na bino te nde mundir bakoza mosika madame Belleville ozomona parce que mundir baosala makambo ezomonana le communicateur qui vit mieux yaya baosepela na ye te yebisanga elatela mundir wana vraiment zuma salata bongo oyebisanga tina tosola pembe tosola ngo ya solo nde mondiba malataka yebisanga mobali ni na misu lolo akolata kitoko bongo napesi président na biso Johnny Nchakala mbote Papa Johnny Sakala ayo lukani na makambo yo te napesi mbote mbote ndenge nyingi bido makambo na ekutu ata solo kutu ya kuzala mwanda kweza nga napesi président Johnny Nchakala mbote napesi Eric Kenzo mbote baye kuluka nini awa président na grand frère napesi maso Brimbo mbote napesi ye msi mbote kasi napesi tadingala pa mbote napesi pamika mbote omona eza logique napesi bango mbote so oyo olingi osala polémique na mundirba tala linie est-ce que otali rétroviseur ya vie na yo botina chayeur botambala mwana yo ofinga motu oyo kivi mie olukoya na bakampagne moko mabe mpo na kombo ya motu ozomona est-ce que otali rétroviseur ya vino miss lolo na vi na yo yayanga natambola na yo nayebi yo miss lolo aza mobali ya malonga te okozwa ata $10 nga pamba pesa aza te motu baokende mpo na tembo yango mona esaka bango mwasa amuka kwiti te ya tosala chaîne moko tosala chaîne moko totourne moto ya lule émission na biso ate bofri bango biloko omela bapesi me biloko omela bosisa émission mpo bokende yo tourne kiti no na jika bato fara basakano likwa tembo naoloba no bango babata kwiti yango moi naesaka bango ngabi moko nayebise nga bomoni likolo kwiti mpona kotina na wese poso ozalaki na temps normal mpona kota na wese te yaya mwasa bongi na kwiti te yango moi na bato mosusu baleka bazwa bango okebota na chere mpo anini omeli nkoi tro otondisi nkoi na nzoto ekomi nayebi te ekomi odégage baposa okeluka na chere moto abela vi sosa na petro kongo babela ni mponga bi ozomona siko yo kozwa te yo kovanda bongo yo ofinga mundirba oyo oluka osali réputation madame Belleville mpo mundirba ye na bastratégie oyo ezomona na miso ya bato ozomona mundirba atie mwa discipline bakati mwa bamakambo ebele bango na bayamisi wana bato ebele baosepela na bango te baoluka toujours baécarte bango misu lelo bakangai na parquet sila azalaka mpo abimisa ye asalani tendresse afukamisa ye asalisa ye video osenga pardon sikoyo oyeba nota omoni motu aza sans manière aza sans réflexion aoyaka na makambo ya loputa mpona baza na makambo ya solo te tonton riche baza na makambo ya solo te bango baobaka mondi abima na madame Belleville est-ce que batali rétroviseur ya ve silas bapekisaki nga makambo oyo
Il a vu Silas no là na fo. Non lobana est-ce que batali rétroviseur il y avait Silas. Batalité. Voilà, voilà, on va changer de chapitre. Bien Kazanga, il faut pas rétroviseur. On va dire même otali rétroviseur ligne na mabe makasi. Bien Kazanga. Tout est Rolanda émission ya mutu otanga comme tout à l'heure à Zuma. Abi madame Bellevue mutu oboma théâtre. Akosi. Muta bomi théâtre muta liboso za sila. Ozomona. Yo yebisanga esika ni madame Bellevue avanda baka mundirba. Yebisanga esika ni madame Bellevue avandi akumisi ngai bianka yokaka te ata bopekise bianka soka ye boko sila. Yebisanga. Yebisanga na famille liboto so mona tadinga la bavandi to gérer Cobetox to preso migre maludi. To teka avandi afinga président Lombe. Mais batasila bafinga président Lombe, batasila bafinga papa Masumu. Bafinga papa Cartouche Masasi. Batasila yebisanga na famille liboto so mona mutina vai na kiti afingi batwana. Oso mona famille liboto bavandi bafingi maamilo. Mais batasila bafinga milo bafinga top wana. Siko yebisanga mutu nino aboma théâtre. Po bango bakipa te taka mama menga banga habité. Mwana nga Bellevue tikala ke tourner kuna po ba finga nga. Yoso mwana famille bato bavandi bafinga mama menga. Président Lombe kutu mutu abimisa sila babanga etetana so benga président Lombe. Yo Lombe sukari yo zoba, maître avocat. Siko yebisanga mutu aboma théâtre nani? Ata ba mama ya biso bana poto ba mama biso ba mengo, ba mama bele, ba mama linga. Ba mama bipendo ba bi muta bomi théâtre za sila. Voilà. Si la vaine à qui tu peux remercier nani ya gola. Moi so finga président Lombe, papa na yo. Yongo tika pe président Lombe boya na ye. Voilà. Pas vendre abi awa nanda ko simba te nga zala ayo komi na Z. Voilà. Mais tout est au monde récemment papa Serge a tourné qui na ba tourné ko tableau moko ina na Zumango. Mais après quelques jours seulement tu vois mon aboya bimi le susu aye sur les médias pour que aluka a kitisa lisusu papa Serge yango ba tourna kina oh ya filmé ça na ko finga air nyo surtout mais tant que comme na scène papa Serge atala ki ba biloko nyo surtout wana te a jouer kina ye papa Serge même pas ko lobele loko avant na e lobele loko a mutonga na finga ka ambi ça ça ene na ngai mais lelo to kutane ba chipso tableau mo to jouer andimi pe ko jouer na ngai parce que na bactère ebelo ezake akutana mutu mo esprit na ena e simba kadi aboya pena carrément ko jouer bani on to ebe belé mais papa Serge na mutema munene o ya zaka nango andimi quand même ko jouer na tableau moko mais ce qui est grave Zuma so les gars pour que abanda loba mabe pona papa Serge aloba ke ye akotikala jamais ko trahir madame Bellevue. Il faut comprendre mutu alesaka bana fufela na mposo ana raisonnement te. Yo kanisi mutu asombela mona dola ko résoudre ko Zuma te. A résoudre ko Zuma te po Zuma nenga za bon na réflexion tout temps la mkana tongo ebi déjà fana brosser dans turbo 1500. Il faut là que somba poso pas DJ Dendo na kwa kapela wana. Ya 1500. Na son fufu là da malamba madame malamba ki muto ke la fufu là na kwa Jerry Cobetox. Tu quand na muto Zuma oyebani. Suko papa Serge Joana talisi ki abingande na zabo naza na niveau na yo te donc na mono kaka nzete mo retele mi liboso na nga. Non ça na ranki na Zuma il pèse même pas plutôt. Donc, à calculer, tu as Monica qui est un petit frère, moro boya to jouer, ba jouer. Zuma, ba benga na papa Serge na scène. Pour yo na Zuma yem sabi so o tourna nini. Yo tourna nini. Yo pas tourner le défendre comme un zombie. Oui, qui t'a dit le Zuma sala yango wana. Voilà. Parce que biso Zuma na classique Zuma joua nini.
totie babobo manoka wana mabobo ojouer Zuma ojouer wapi voilà bon babengana Gino papa passer à patron batiki Zuma na plateau na scène Zuma lokuta Zuma balana retraité ba loto eza mu Congo na yo ozomona banana no komi traité na nzoto no makasa po na plateau fingi Gino pourquoi bato bazaka proche madame Bellevue bango bazana monopole au manquer bango biso soki to répondre maman na mukolo par rapport à côté na jeune na biso voilà abaluka na biso na potopoto biso beto balusa na potopoto voilà siko yebisa biso pa maman na mukolo mutu nini na yaya na mususu na olobaka bali wana nangolo babali nangolo babali ozomona apa yaya na mwasi alobaka bali wana na maman na mukolo bango mibale wana epa na bango kuna yebisa biso to simba nani voilà mais bango manka mutu nyonso est-ce que tendresse aza na valeur ya mama top mais tendresse afinga mama top Zuma finga président Lomé Zuma finga papa Masumu est-ce que Zuma aza na valeur Zuma na point lié fo mosa katasuki oh non le bonne chose vrai Zuma pas lié mosa Zuma fa katasuki voilà Zuma ona na sala moi sine manzanza bo na kwa nyanga na kimbangu oyo finga moto abimaka na ndako ya split oyo olingo se mesure na motu oyo akotaka na nini Zuma na fikini na 3 pine ngane na to na 3 pine moyo finga moto akota na kechi ne ademare mutuka ne kanvu akei moto aloba français basanga tabeni yo Zuma sasa na français molingo finga mutu abongo o se mesurer o tia o mi comme sa adversaire ya Gino bato bayeba ke mutu abomi théâtre c'est si là voilà si la mutu abomi théâtre voilà po bamanquement lelo ekoti na théâtre yebisanga mutu na famille bota finga po ezelombe aza te mpe otika ozala te mais tout le monde n'est pas bazuma bazua monopole yo finga bato est-ce que mutu lokola Zuma aza na monopole aza utile na société Zuma lo vraiment nani bataille ministre ara atala bité nazopesha bato moi ba rôle moi ba nini est-ce que oza sûr vraiment que Zuma ba ko maintenir ba opesa ye ba opesa te so nga ba pesa na SB nga jouer peut-être kuna baozi la film oyo koya peut-être bazana film bazana Simeon kuto lobi boye sina sa pesi Simeon ba tableau Yango moni toni de défendre avant natala boabi jara mutu boye faut na jouer c'est ka robot Madame Bellevue atala vani abi mais jara mutu boye pour na botika to cheka eta garde to asimbi li Congo te boye bota relo nyamuta ngo biza mabonyo na lobi mabe ya omoni tala Madame Bellevue mutu apekisa moni longi oyo pour Madame Bellevue tu ata ba nini ba facer ba facer mususu ozomona na lata melongi mususu mais so to iya te po to ta moi sabato alingi na ba biloko te beaucoup plus prière mais ce que to ta la omoni silence na biso na maîtrise na biso bato mususu mama so ba yuma mama so ba ngoto bobo te ta ba yuma te ta ba ngoto bobo te Zuma yo eboloba te oh Zuma ye moko conseil sa Zuma ye moko bezo reprocher abike te mutabo mutu yo kasi ba sepela Madame Bellevue ba sepela te bon Madame Bellevue makino eza te bango fo bina ba shondama mabina soni devant ba parents nde ba moni bongo bien suko mutabo mi théâtre ma solo makase ya sila OK ta ba danso sila zo bina apesi sima ngo peza te matie boy on va lui donner papa aux hommes dans sa sondama après le bic était maman n'a pas joué non maman n'a pas bon mais théâtre yo mutu moko za na ranking na batunyo sa théâtre oui ton demi péché ngaza mabe dina za mabe Bellevue za mabe mata pisa za mabe gesha mabe décor mabe d'accord ça mabe poser le mabe papa Masumu mabe yo mutu moko za na ranking plus de 15 à 20 personnes
yo nde mutu malamu bon mutu abongo yo babomi yango moni bakabali na babosana ba mayonnaise bango nyonso bazaka bongo mayonnaise ni na tournage opesaka bato 5000 francs kangisi mutu na liboko ope mutu 5000 francs opesi mutu 1 litre ya gene otumba ngai stoma tosani ozomona bakosepela madame Belleville te parce que madame Belleville a valorisé théâtre. Madame Belleville a reconnaître que non, mutu a oucho ça la tête, a levé sommet suyer. Il faut mettre miliki. Il faut aller, il faut aller na place à bien, il faut à vivre bien. Bon, c'est pénalité parce que madame Belleville a longo le théâtre na ghetto. Voilà. Lelo vesila ça zu gouille on peut ça bato $100 na tournant ces gars madame Belleville. Ya bano sala ngote. Bato belo na bo ya tournage ne ba préférer ka ya bela. Voilà. Ozomona. Alo fonga mate. Alo fonga, ti lo ba fonga makate. Ya lula longa poani. Ah, oya bebela ya lula ba Oh, mini. be mona ngai biteke. O ya lula da sa longa ba remplacer ya lula moto musa ko bo komanda filmet. Bo mona te ya lula. Mais ya ma ko ma ba filmer nete. Ya mo komaye. Oye bokoma te muta koma ya yango to senga producteur fazala bakotisi mama Belleville bakotisi na ye masila na chambre babotoli bango ba téléphone bakangi porte bokoma sikoyo poso batiki ba téléphone ya poso batiki bango na ba téléphone vesila aza mayele mabe akobenga lule ça scénario mamba maboka na téléphone. Oui, elle est capable de faire ça. Non, l'obanayo. Asa capable de ça. On loue le bête le rombo yambangu mbangu boakelangani. Bakangi bango basaki. Batiki bango uniquement na papier na nini na support. Batiki bango bakoti bango na chambre. Bape bango kaka ata 1h du temps, ata 1h30. Voilà. Parce que total la dictée, total écriture. Ya Miss Lolo posaka na mutu ayebo komate. Voilà, merci beaucoup. Ya to sala ba semblant te na bana autotoris. To sala ba semblant te. Ozomona mutu bomi théâtre na biso eza sila. Voilà. Sila bomi théâtre mutu ni to yebi ke sila bomi théâtre. Bon ça ba semblant poani. Voilà. Mutu ina manquement. Ozoko se permettre mutoko la ya gola moyibi babuka mi la free seed afinga poésie lombe yebisanga valeur ni zuma za nango libosa poésie lombe mais zuma za courage afinga papier lombe ba o baza ba icône ba baza ba la fierté au papier lomba ça na ma famille. Attention, est-ce que zuma za na monopole ya ko jouer tout tableau bongo na français? Est-ce que tu as batindaka bango na linga na comprendre que moi place wana? Mais ça batindaka bango. Ta la vie silence nenga za ko adorer bango na bango. Et puis ba bango mona bango. Ta la vie silence nenga za ko buaka bango. Oh, on comprendre que bato batindaka bango. Voilà. Yo mo ko vanda to o vandi po comprendre mo ta lobité bato batindaka bango. Si réellement si la mona ngoma mabe, mais si la ça le baba bango. Tout ça va ironie te, tout ça va semblant te. Lelo madame Belleville a sala bango nini. Comment boko vana kit ko sala ba campagne na mabe contre mutu. O aza innocente. O ayebi ate lokote. Mais bino bozo vana toujours ko calculer ko tuer ye. Asala nini. Le théâtre et continue à ma polémique. Le théâtre baby, yo mutu moko za na rangé plus de 20 personnes. Yo za muta malamu yo. Et puis bon vendre na kit boya ko luka cadeau à papa zate. Cadeau papa zate bongo vie silas. Mungusu na wana. Yo la vie silas do wala. Oh. Kaya batika bato bavanda kana oloba na yo arisi batika bato vanda omoni to vanda ka boye babiba na foko yo kaka omona biso ta bato mobo te to ko ba no vanda talanga na sonaki na baika mikolo aza mama sila mais to ko vanda na nini te netinga na ko yena ngate kena loba o vesila se makolo soso na ngo na TV ke simba te o vesila se libu mukodo na ngo na TV mais ah oui bon zo lo bilango te na ngo na TV te na talisa bato kena ko yena ngo na TV te. Oh, le bilango wapi akasi?
Ah non, on a plateau. Na plateau na TV wala ndabiso. Na TVT. Na plateau na TVT. Na TVT. Ya on se qu'on attend ici batu ke valeur mama sila. Ngana ko on va na tena takiti na ba on a TV ke pesi là si azali mu kodo. Oh, bobela mo na ko on a TVT. Ok, na badi na on nyata na bidi bine male male to ki male. Ya lo yo sala. Na ko on a TVT ya. Mais bango ba yo finga madame ba poussier. Osomona biso pe toyebi makama vesi na sikutu ya katimini omona me tokoyo vandela ngo te tokoyo loba ngo te omona ata mokolo moko te tokoyo vandela ngo na TV toloba ke vesi na sikutu jamais voilà osomona zuma zota osombela bana dole siko lesa bana poso na fufu lala yango moni moko papa raisonnement ils a plus bas ozo raisonnement les comme attendre à genoux te parce que tu es trop primaire voilà mouillé moko conscience na yo si réellement bana ko nyonga akalikila sa place au kendete voilà donc il faut tikala ka wana si réellement vraiment bino molinga sila pour ni botongi sila nenga pesi Roméo ba nini Siméon rôle à tourner. Bon finga ya kabakate maboko makasi bato akabela bino za ba fan na ye boy na boy ça quoi mais bon non lobelete boyo ça va sembler na TV Zuma. Moi si na zo tuna ye. Moi si na vana beta di sopa mutu. Abili le soko yaka pa na biso. Moi osenga farti wana ya kosenga c'est grâce à madame Belleville. Maintenant lobela madame Belleville oza na farti 15 ans na poche na yo. Oza kwa kotika biloko libala te. Si réellement vesi là ça kabaka. Zuma na farti ni ana farti ya libala za pa moi si na ye. Zuma ta kisanga la pamba o ya vine. Voilà Bianca Zanga dans moni les temps et ça la biso vraiment défaut dans la moni réalisateur azo signaler biso kuna ke tozo chité déjà éviter mon message par rapport à batunyo soto balingaka madame Belleville ngana lo bango ka boye na bande ko tu ya famille bota il faut bon comprendre mundir bawana ayena iba innovation pas madame Belleville bato ba osepela nete voilà omona bato muto atie moi nini ko atese madame Belleville habité moni bato yo il faut que na ba stratégie boye voilà omoni bato to ko ke na bango to omoni ndongo zaki na bango tout moment ke mama non il faut cesser nanu to ye baba vrai baba nani yo bati ba osepela mundir ba osepela mundir ba te yo ka nti lelo netana sa ka nti emis lo la parquet so ça me dit ba même mission OK prison voilà pourtant c'était maman wana makam na bango ba finga na ba fuka ma ba senga na ba pardon bona boy siko lelo si la vanda ka adora ka bata bongo si la so bua ka mto ko la tendresse si la bua ki mto ko la misi lolo ya gola bato ba finga papa wa bimisa ye voilà ya to ça na batu voilà to risque to na fingi mutu te mais na talisi batu valeur totaliti loka bo fingi la na fingi te na lobi na batu valeur Zuma ayeba ko za charge abana école pe ofele koma nango ba classe ofele ezali Zuma kota bana na classe bana bakende classe yango zomona mwana muke na tonga zo mama le kisa trois boula fufu komo na tonga to la mukande ni voilà merci beaucoup Bianca Zanga voilà c'est ici que nous mettons un point final à cette émission un grand merci à Deo qui était derrière la caméra et là je dis un grand merci à tonton Yam Siambe qui nous suit et sans oublier papa Franck Kitenge et madame Renate Kitenge depuis Australie voilà donc, maman Rosette maman Renate Renate Kitenge ah merde na les chemises à chaque fois benga nga atuna Bianca Munale Bianca fort maman Renate moi aussi je t'aime beaucoup voilà vraiment maman Renate Kitenge depuis Australie voilà vraiment voilà ba clin d'œil spécial en tout cas na bino nyon surtout ba fan na biso ba surtout ba balinga madame Belleville na ba bonne na biso nyon surtout en tout cas émission et sili ngana bino to prochainement na numéro mususu au revoir